Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Mbote na bino balandi na biso ya Congo Tek Tek bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote mingi na tombeli bino bonne chance et meilleur vœu et bonne année ya mbula ya sika na pesi bino mbote na chaîne na bino oyo bolingaka Congo Tek Tek chaîne oyo pesaka kimia na mandako na bino chaîne oyo bolandaka oyo ekozala na esengo biso pe na esengo pona kokota na bandako na bino oyo bolembaka biso te biso pe tokolemba bino te epai oyo nazopesa chef na ngai pe mo boss na ngai oyo asali ke bino na ngai toyebana en tout cas na pesi mbote mingi papa Mutombo Sibo oyo amesana ka koseka na monisika oyo asilikaka te nazopesa mbote na balandi na ngai nyonso bana oyo bakenda poto bana mike oyo malili beta beta bakori na malili bakomi makambo nyonso malili bisika bozali bozwa mbote mingi balandi na biso nyonso vraiment Christine Majimbo wakwetu mama na pesio mbote mingi vraiment Rachel Banfumo zo mbote yaya mwasi ya soin mwasi ya propre bolanda biso na émission ya lelo oyo tozali awa na invité na biso oyo aye kolobela bino mwasi kitoko afi oyo bozomona awa waza mwana bino boko banda komona mikolo nyonso lelo azana lisolo penza ya kitoko oyo akolobela bino ngai pe na bino na yebi yango te tokoyoka na munoko na yo nazokende mbango po bonjour maman Afi. Bonjour maman Mujinga. Nde nini mama na ngai? Bien. Na yebite lelo memeli biso nini oyo ekosepelisa balandi na biso ya Congo Tek Tek tokoyoka kaka na munoko na yo. Vraiment journal lelo na ina lisolo est concerné kaka amour de toba qui te comme na fin de l'année force la amour pour péché pour pardonnaka likamna zolo balelo na poko lelo ezali likambu non pona ko sambwisa mutu te to pona ko panza mutu secret pona non ezali likambu nanga to kwa témoignage nanga na pesa pona me défouler ezali likambu vie nanga ezali passé déjà nazo considérant te mais ce qui est passé c'est déjà passé mais nazolo bongo le temps que ne toujours bat na plateau na biso pona likambu ya amour ya fin de l'année na yoki ke boyoki ke mama Afi alobi ezali pona kosambwisa mutu te azo loba lokola mutu moko zo me reflet na oyo kangaka na mutema lelo alingi aloba lokola témoignage ya likambo na ye alobeli mutu te pe azana likambo ya mutu te ye moko alingi abongisa relation na ye ya 2018 tolanda vraiment ezali likambo na ngai ezali mutu te ezalaki na le passé na ngai nakolela mundako na biso nde mwana nyonso akolaka na ye peut-être nazomi condamné parce que nayoka kité ba conseil bandolo bananga ndeyango bakoko baloba ke matoi elekaka mutu te nakolaka na banda nanga kotanga nakutana na jeune garçon nanga pe nazaka jeune fille nakutana na jeune garçon moboye tozali ne même avenir mais ba direction différente abanda ke linganga ya linganga de balaka ki chéri quoi ngape na linga ke malgré bando betanga malgré bando peksa na yoka te ti na okoma na zemi na ye na ke classe na zemi na uniforme na zemi na supporter ma caprice nyonso na kei ti na zemi heureusement pe na ça examen d'état na yozwa na bota ki bébé bébé nanga koksi une semaine ba résultat bimi na zui na zui to va na biso pe bien kutu da na zaki na zemi na famille na ba sepela te bi non afi comment ko bota na bo mona ba puis mobile boto bota na vraiment to sepela na été pour na biso ko ça l'avortement tellement zaka moi mke na bangaka na na ça avortement na okabat ba kufaka en tout cas na boya ka mtema nga bi jamais na ça l'avortement te na bota na fandi na zemi wana ti na yo bota moi na ngai boso na bote ya mobali mama Afi ovandi na zemi wana epai na bino oto epai ba mwana mbali wana po bandeko balandi na vande pa na biso nazaki non trop jeune ma parents nanga baboyaki na kinde kuna yango pe na fandaki bazwe peta idée te oketika nga kuna na fanda kaka tozaka na même garçon tozaki na ben diplôme te kozana après 5 ans na yo zemi mususu et après 4 ans comme ça na yo zemi mususu na zemi mususu na famille na bango
basali moi geste ndezala kaka basombi moi kazi ya masanga baye nango moi velo bapisi na parent nanga naye kepa na bango na kepa na bango boye tovandi après quelques mois ya na bango uti poto aye ya na bango uti poto aye wana nga na boti déjà moi na kokisi ba 5 mois moi na kokisi ba 5 mois aye baye bakena poto kende na poto nga pe na ebete wana bebe na nga 6 mois atike nga suna zemi mususu nokwandeti nakomendeti na bane misato akene pe poto to fanda na biso bien ndeka ba fanda na bati na yo bota na bota na comme na bala misato na comme na bala misato mwana na nga 3e ayo kokufa akufa na 5 mois akufa abelate to lala ka boye bien na butu na tongo mwana la mki akufi ça me panza nga la lele mwana nga lobi mwana okutu na bota qui est trop jeune na bo mwana nyoso na la lela qui était na yo la ka mwana na comme na maturité na yo la lela mwana na mela masanga te non na mela masanga na vie na ngate ezaki so eloko ni pongongo ya ndenge nini ko pousser ngati na comme niveau ya lela mwana kabo abilebela ti e ko leka na fanda pe pa na bango na fanda na nga pe bien na fanda malgré ya kenda anda mso anda benga nete moi peut-être ça ta 2 mois 3 mois voire même 6 mois benga te mon pe no bengi ba répondre mon pe na kipate tellement to vendre na biso bien na bokilo nanga malgré kufa que la terre soit douce pour elle malgré kufa to fanda bien so e puna okanta kutunga imwana na bango mena zaka bokilo na ba semiki na to fanda bien yende nga zakiana atinde lambongo te na bando souffrir te parce que ba semiki na nga balinganga moi na soki beli jamais na zanga mbonga kisi jamais na moi na zanga mili que lamba non tozala bien même si ba bazana poto so baye on dirait que ba grand frère nanga mais bazela semiki voire même ce n'est que fait ba même na côté na cadre pone le rolingyo lata ya bango ya semiki ya mobali ma José ba semiki ya mobali ba pesa blonde mona lata ba parfum na bango nyos ba tikela nyos tia ndengo parfum nyos marque nyos ba oya nango donc na ça na limité na bango to vanda ka bien côté ya ba semiki bazalaki na yo bazana nga bien tilé kaka tata wana yenda zalaki penza lisusu na amour te voilà c'est ça puis aki amoso na sengeta mo eloko so na bon te ngai vous savez pas so na bon te dans ezaki akoma 15 solan veranga ni comme susu to vandi pe bien mama bokilo na ngai kokufa mama bokilo na ngai kokufa boye atika ki boutique nezaki ka côté na biso wana ba semiki na ba bon yo le cause ça la te afio ko ça la ni le côté yo remplacer na boutique ya maman si qu'on a remplacé pe na boutique ya maman semiki na ngam susu ya mobali ayeko tinda mbonga renforcer boutique ana ndeka na kisa ba commerce ayo mo dinda na mo ba baisse ezalaki mo ba defa ya mo ba baisse pe kotaki mais banda gangela pe ndo content to venir super bien ti jour mo boy grand frère na tuninga bi afi sikoyo kuna nde bokilo na kufi otikali ndenge nini ngalo to tikene biso kaka bongo non parce que na moni mobali na awa ngana kute na mwasi ne ayebisaka na poto ke ye na kini kuna atika mwasi te bon yesko ni na poto azo baki atika mwasi te na poto est-ce que aobengisa parce que azo ignorer que atika mwasi na poto azo sa basi na atika mwasi na poto te ngai na kenon pas grand frère na ye o apesa ki a renforcer boutique boteka on est en train de bonne vente que la boutique na c'était coup de boutique ba contrôler ngate ngayande ngamo na jira ya kwa boutique na ngai o te ngalelo na okende ka kuna grand frère na ma José na beta l'homme métrage te na ba dans l'essentiel ayeko kende kuna ayeko kende on a tika na ba mi balé mo déjà kufaki ayeko kende atuni ya bi mais ndenge ni de bino botiki afikuna des alaka moi basale moi échange de paroles yamki yé là ma question azala été eraye na éviter explication ni grand frère ni explica qui est eraye qui explication attends que beau frère na yo grand frère ya moi c'est ta petit frère était mes grand frère ya moi si na yo ayebisio makambo ke notala beau frère na ki ali yo sani ça ça mais tout ça des bolingo moi sinon est-ce que au fin grand frère no ana
au supporter kati non le quoi za grand frère nanga bobo malaka le côté za no kwa bana nanga ibotika kaka mais non il est à commettre grand frère nanga ba bêtise tu n'as pas l'idée donc à commettre ba bêtise à fingi à la fin comment je te calcule même pas Dieu comment beau frère nous au calculer c'est que calcule un peu moi sans noter c'est que linga nous moi sans aux l'extérieur aux l'exa petite sœur nanga ayo grand Monique papa azaki na bolingo te ndenge bandi yo eloko bandi se kaka bolingo ya basemeki na ya mama bokilo oyo bovandaki na bango bien mais tout ça nyonso yo ozako kipete omoni kaka ke ekoki ko changer yango continuer kaka na bolingo na yo na batuana exacte que na vande kuna na sala ki o demande na sala kuna au plus de 8 ans na fanda na ndozele plus de 8 ans na fandi na zela e kaka changer ki na de changer déplacement se changer moto nde ko benga nga to na janvier 2009 a bengingai pendant la fête na quand la période donc yango que tu dis presque fin ya décembre a bengi yo tango grand frère a menacé à ça le belé ba bêtise d'après ko benga yo mwasi na après on a écouté benga ngati ayeko benga grand frère bengingai a lobi nanga o afitala mobile na yo ma message atindelinga yepe sukuna azusu message a transmettre on a téléphone ngai nga parce qu'on a tangi ba message atina en tout cas ko c'était ndenga loba kina ba message textuellement na tanga ki on peut écouter na garda quand dès ka ba téléphone ebonga après après le jour suivant il y a benginga on des ana afidon azol benga nga non pas s'excuser pour agazenga c'est comme si nga sala mabe abenga pour agazenga mobile na yo oh ndezana grand frère nous ana droite yo babwena boye ebena boye azuta ata ba faute ata ko finga été nde ayiko benga par après grand frère nanga benginga abi afi non yebisu na poko lilo zonga pa ba parents zonga pa maman zonga kuna parce que poto eza fin du monde te bato bana kuna ba vivre so nzamba sunga que ya poto o ya kapoto parce que batinyo so bana poto ezati ba mibel na ba bengisa bango zomo po ngai de na monde na yo ka pa ba master nanga kendenge makambe na lobaka na ndimite ke o bengisa yo po so azek na confiance o bengisa yo mais ça bengisa o kala poko bengisa na poto so za volonté o bengisa mais façon loba déjà wanga no ke na yebisa mwasi na yo zala na ke na kin ata mwasi te na kina na mwasité c'est-à-dire arbeng sote zongaka yango na zongaki na malgré na zongaki na sale jakuna plus de 8 ans na zongaki na supporté pendant 8 ans na et puis na mona 8 ans c'est bête parce que ba nyokola ngati so un peut-être ba seme ki na ba nyokola ngai soit kuna libala on a bando ko souffrir mais on a ngana zonga na kala mais tellement la vanda ki à l'aise na zekta ido zongate mais suite na yemoko atinde ngana zonga yango na lobika na abrégé ma camona na lobby essentiel na conseil na nazo pesa na ba jeune fille ba o bazo ko la pêche visika so ba peki so elika et so ba peki so elika il faut ko yoka pour peut-être un sous na peki c'est ba parents na ba na yokela bango directement ba no peki sanga avant na bota un sous na ngepe na bota na été na monongo le quoi ndeti na sali perte mo be na vie quoi mais pona likambo na ngana zo moneke soki yaya alobeke olongo kuna olinga kolonga te mamasi peut-être sikona ngana vanda ka kuna lokwa kisengi mo bino ebi na ngati na fandi c'est que conscience na yo ezomona ke mobale wana c'est que ozaki na bolingo mobale wana ya makasi po soki yo oza na bolingo te jamais ko kanga ma place mobale yango bosolo lakate makamu nyonso monike mobale ezaki bien te mais o continuer kaka ti bana bakomi misatu et puis 8 ans 9 ans eza belé pona bongo c'est que ozalaki pesa na patience makasi les élèves vraiment na patience les élèves vraiment na patience oh vraiment na patience donc malgré ba insolence na téléphone malgré ba silence na ye na zekta na idozonga te na vandeka lokwa kizengi mobu ozaki zengi te seko lelo yo ndenge balongoli yo oye mobali wana soki aye koloba ke nazoluka mwasi na ngai okozonga te nandimi vraiment te
Parce que yo moneka ke ezalaki bien bovandi na bango bien problème moko ezali te lelo papa akoki koya po aza mutu akoki koya alobi non nga mpe banda nakendaki yo mpe osi ozwi mobali mosusu awa boni ya secret po akoki kozonga secret ezalaka te akoki kozonga chez les parents eza dans secret po akoki kozonga alobi te nazozwa sheri na ngai mama bana na ngai nakende na ye po bana oza na bango oui naza na bango moko aza mpa na ngai moko aza mpa grande sœur na ye mais akoki koya na bolingo na ye ke nazozwa mwasi na ngai ozonga po grand frère nde asali nyonso mpo yo olongo yo na mutu na yo ozaka na bolingo ya mobali na yo mais lelo akoki koya mama fi alobi te nazorécupere mwasi na ngai namoni ke okoki kozonga yango nauti oloba ti ma José pour le moment nayebi non te mais peut-être sera ye mais je sais pas d'abord mais naza vraiment sous na courage wana te mais grand frère oyo asali wana olingaka ka makambo asali osepelaka nango oto okotikala koko imeime yo mpo yaya soki alobaki te mbela na vandi ero oyo ta mosusu baye kozwa ngai yaya kozala asali mabe mpo yo antuka na motu na ye ozalaki na nyonso wana te yaya nde aye kosala namoni ke ere moko ozoyimayima mpo na yaya wana te nazoyimayima te omoni peut-être pour nanga na mona qui net les garçons à question mona qui en brad à mona qui ont vraiment ba à sepele nango à mona qui ont bon de bara dans dinga qui dans à sepele qui pour ceux qui a sepele été alina juste à benga pas nyo sai bongo est-ce nga c'est que bongo boy so ça qui est geste wana n'enga na comprendre que non mbala linganga mais à ça la geste wana ta benga ta lo balanga pourquoi tu as fait ça et zonga et bona boye et à kepe pas grand frère à qui va se réconcilier quand même toi batu moi les ngos al kamsus mais à salangote à salangokutute au monde ya c'est plus na ya mon quand était bon des baraques ndé na c'est tout pande ko balandi na yoki boyoki mama fi tala bato yo bazalaka na manzak bazwaka penza eloko ya bakrate manzaka bango te mais ba oyo bazalaka na bisika ke ba ko kwanza manzaka ezalaka te tala mwasi kitoko a supporté 8 ans a monier le côté yo kandenga bino nyonso bolandi ndenga zolo mais papa wana mutema mabe wana akangi yango pe ba tuniye akomi koloba mabe ba papa en tout cas eza mabe mwana batu mwana mukeboyi wokomisi eveve na ebite soka komi nani azati na courage mususu ya kolinga te a cause na yo mais kuna okomi na ba mususu na bizaleli kaka ya mabe eza ye moko boite baza ebele bino botolisi et puis na bana atikali na bana wana baza eloko nini woyo yoke komona bana misatu mwana na lingi azotanga avande pa na bango asiporte yo na bana wana misatu papa bande kuna yo bamoni mabete bamoni mwana madame kaka yo muntu okendake ko banda makambwana omoni yango mabe eza mabe penza tala mwana wazo pesa lisolo eza na pasi penza ndenga vandi boy bana mibali tangu musoso akoya akobanda kutungisa eta musoso boye poso ko pona boy tangu musoso ezareki boy ke ya solo mobala na kotika yo pam ye wana zolo bana misu na bino nyonso ke kaka pamba ezaki na iloko moko ya mabete avandi na mboka wana leze akomi kosala makambo na ye mwana oyo akomi boye na ebite mama fi lisolo oyo na eloko na ye asuka oyo koko yebisa baninga oyo baza na kati ya likambo oyo na bamususu baza na poto wana penza oyo bazosala makambo oyo okoki koconseiller na likambo nini conseil nange ezali na bana mibali soki nde tu oyebi ki oke na poto parce que bomona poto eza fin du monde elaka te bopito ezalaka te mais c'est faux et archi faux vie oyo tozovivre même vie malgré vie sociale déjà différente mais souffle de vie eza le même nasenga na bino bozala quand même gentil bozala reconnaissant na sepela na grand frère na ngai navandaka ye otoke poto arake quelques années après fille moko ayeli akomoya pa na nga ndeti nga belle-sœur ne na benge na ese ya mwasi moko azoyabi afi nga kuna na tika na nga mwasi te omoni quand même yaza gentil abi na tika na nga engagement moko te oyelanga ni ese nga na tika na proposaki ata fiançaille omoni ke fille anda oyanda bisika azali est ce que alobaki garçon makende na poto asundolanga non
yo ke yo assuré moto eza pekete ke bovandaki yo ki chéri on a gauche on a droite non bovandaki ensemble nzamba sungi okei eza pete bovanda yo quelqu'un bosalaki moi geste mais tika tellement quelqu'un casier nzamba sungi okei quand même faut que ça gentil envers nga eza ki gentil te on a aussi na ba garçon mususu ceux qui ba na même kana garçon na ba ça bon tina ba basi na bango ozomona pas zappé gentil. C'est ça, on a Tourmi na suka ya émission na biso ya lelo penza tozo beta c'était na bana basi toujours na ibisa bino ke bana basi ba yokaka mais comment na ba mona kate ako yoka ba yebisiye nazaka na baya na poto ngana zalaka boya yoki mais azota la pe bolingwango azomona te bana mibali toujours ndela ibisa bino ke ye mwana mobali amonaka koyoka yoka kate ato yebisi moi za mama moi za bongo te nde loko oyo moni mwana na ngai lenge kitoko boye akutanaki na libaku wana pona nini pona ayokaki mena miss bolingo ezalaki te ayokaki abebisi vina ye ba classe na eme ebebite po azana na bomoy vie ebeba keza batu bakufa mais oyo azana bomoy azana vie pe akomona pe akosepela bisika nyonso bozali na yebike boyokaki lisolo yo bawe bakokoma bakokomela biso bawe balandi bazana mituna bakotuna toza wapona bino toko solola nango oyo bokotuna mais tozo kende popesa mbote na balandi oyo bakontuna kolanda biso emevoka ba dollar mwana muke azana mwa moyen na ye mwana oyo penza eloko na yo ezotungisanga na kolobela nini mama ba dollar pamba pamba eme bisika ozali na pese mbota ebele Yvette Masanga na États-Unis zoya yo yango wana na bokilo na ngai na koko na ngai Idrine sasa mama Victorie en tout cas yayo yango wana na pese bino mbote mingi na émission na biso ya lelo esuki wane emevoka en tout cas na moni eloko na koloba te eme oza eme ya solo me dollar pe eme yo en tout cas bisika ozali na pesi mbota ya ebele ya bino mama José bolemba ngai te bana mike bozala na biso mikolo bozala na biso pe toza na bino moboye elamu eyelaka biso nyonso tozwa bakanda nyonso tobwaka ba décision nyonso tozwi tobwaka po nzambe na biso jamais azoyaka biso décision te biso tokozwela bato décision te na yebi ba mosusu balobi non tozala bien tobongisa soki obongisi okomona 2018 pe yo koseka ba mama ba papa bozala na kimia ya Jésus Christ ezala na bino maba mete en tout cas nazo yoka yote chaleur wana nazo yoka te ngaya wa malili okoti na malili ngaya wana nazo loka chaleur en tout cas bozala na kimia Jésus Christ azana na banda kuna bino nzambe na biso azana na banda kuna bino tokomona na soki ya yete tokozala na bino mama afi souvent na lobana mona na pesa mboti pa nani na tika nani parce que nana bato ebele na poto kumna no banda pa ya nani ata mo ma José lobelanga nani bwaka tami bale mama lokola ya mushia na ngai na Belgique wana ya yo ya solola ka bien go bwaka te na pesi mbote mi pa mkonza ba mama ingamba moi si tantine mushia na lingio mingi na pesi mbote pa couple scellé na Belgique na mama Lydie na pesi mbote pa Jean-Marie na France na pesi mbote héritier Amiraine Allemande Dorcas donc Idrine Sasa bango nyonso Garnet na Belgique Laetitia na pesi mbote pa Noko Mutombo na mama Hortense bango nyonso bandeko nanga nyonso bana poto baleki bayaya bana na pesi bango nyonso mbote Brenda na koko na ngai na pesi mbote na linge mingi kuti na telefone na ngai mwana ndia za na fond d'écran ya mwana Brenda aza koko na biso na lingi mingi na pesi bango nyonso mbote balanda biso mbote mukimba bana babona ni na bango kimia na kolo eza na bango nyonso en tout cas boza la connecter na check ko chaîne na bino boye bisabatu nyonso boza la connecter eza chaîne na bino eza biso te na pesi susu mbote na boss na biso Mutombo en tout cas nzamba pesi susu ba initiative ya ebele ba idée ya ebele donc émission oyo suka karabete kende partout amen likambo yo kosuka te pesi ya mesure mbote bisika zali nzamba pambola ya kanisela amen vraiment merci beaucoup.
Congo Check Check TV, Yassibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yassibo Mutombo.